wana Shakira ki wa na buma bangwa na buma mboko yo na kama be na makama animation. Donc il faut qu'on se le dise, Tangwa Afrima Award est confirmé Villanova pour dire qu'il y a un album na bien on a créé na on a katouane mutu. Esa wana gomme balobi o gomme betate. So Afrima wana to jango na box to na karateka. To jango na musique. Enga nzambe na go bwaka na fanfare fararara edingwe moto na ngenge ye paganya na fanfare. Ba mama ba chérie na tunini nye boya nyongo station boya nyongo eti otali pakeza et ça c'est beaucoup au boti mona pas cool mais kemi na orchestre wana na siza wana baya bokimi mission de service na mikili biso to tikali na kin to sa musala me bozondi mabiso te banimateur ni ko pa lelo nyongo ebima na kin tous les animateurs bakima na mikili wana sur ces akini so ko pa jamais animation uta mikili et coloniser Kinshasa. Un seul doigt ne peut ramasser qu'un caillou, mesdames et messieurs. Bonjour partout où vous nous suivez. Nous sommes Cardi Officiel Télévision. Nous sommes très ravis de vous compter parmi nos très chers téléspectateurs et puis très chers internautes de Cardi Officiel Télévision et dans votre émission Découvrir mes capacités. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir pour vous celui qu'on appelle Moto Borezanga Nyongo. Il évolue dans les groupes Villanova, les groupes chers des Maestro Fabricaz. Avec lui, Torobeta vraiment masolé pour notre actualité. Nyonso Oyo Ezo circulé partout dans le monde et pourquoi pas sur Internet et surtout Afrima Award. Déjà, si je parle même langage avec mon réalisateur, les caméramans chasseurs dimanche, Cardi Kunzonza, Fongolanga déjà plateau pour nous saluer, inviter Nabiso Mokolalelo, Moussa Marina. Bonjour Moussa Marina. Bonjour papa. Boni. Oui, ça va. Je sais plus quoi bon na plateau Nabiso a découvert mes capacités. Ouais, en tout cas, na sepeli na chaîne Nabiso Cardi Officiel Télévision. Cardi Officiel Télévision donc mingi basabone massivement basabonaka mikolo nazana bakoto vraiment donc na pesina no curious des arati de trop papa mwelon esika zali bambote ya trop donc mobali ya mama Terry donc na pesi bango mbote esika bazali na Belgique ba bon séjour na pesi su mbote na nga na Jaina Jina PMF Shomi na ngweri ndeka likolo Francesco Totti esika baza na kati États-Unis danger obiso eza ba vacances na ba séjour makambo ebele quoi tous les villageois na ba villageois tout bolanda biso en tout cas na habité le oni elinga lelo to na to développer momba ouais Moussamarine okande lobi tous les villageois na ba villageois nyonso bolanda koyo na Cardi Officiel Télévision ebele batu baye baka vraiment ba héros mais baye ba coulisses na bango te. Ce qui Moussamarine a lelo ko yebisa biso parcours na ye ndenga banda musique. Bon parcours na ngesa mulai donc mulai ya bendika moi mulai musique na banda ngo lelo ti musique na banda ngo lelo ti banda ba 2002 de ba déjà na banda de la musique wana na obeta de na ba banga star premier na ba changu kuna ba banga star premier ba yebi après banga star premier le na kuma ki koto ampanzi na biso ba kitambo na le na pas na ngasam na beta de na academia sibuka boko mela pema na nko botika kotungisa same chintu mankondo wana siri wana déjà donc ba yango moni fali de ba vena biso ya kape répétition na mère na vena biso kamba ochi drummer na ye na vena so Philippe Tyson wana ba ye répétition vena biso samchi ba yo ki logo wana ba préférer wana logo wana tioka kinda kuna babile boko mela pema na nko botika kotungisa fali dikape ouais musamu na yeyo makamu na oloba oyo Vesa maza témoin bata mukili baza témoin mukili za témoin
Donc na longwe wana na kipa Pomba Nuance na beti 6 ans na Nuance musique donc na beti 6 ans 6 ans mo ba yebi ngai te na yebani te en tout cas ba villageois bolimbisanga na na kanda mabeti omona ba masque latami boye danger donc mabelelo ça donc toi na couple na maboko afrima na minute oyo to ba champion Musamarine to kota na kalamini te ouais na pesi bango ka kelengi bayi ba ke no Brésil na makamba bali ba bazaka ba coupe ba sala makamba minene biso pe na Villa Nova ba coupe yango na donc kalate ozomona ke elakisa ke boulot ba tozo maintenir na boulot to sala so comprendre mais tozonga no muke par rapport à 6 ans na Nuance musique 6 ans c'est beaucoup au boti mona pa kuni mais toki na orchestre wana na 6 ans wana bwaka pe na disque na bwaka na sécurité ba mame ba papa kulada kimbute Dubai na kitambo ya to sala neti mbwa suba kamukile kanga ba opena kena batu bakanga baseri wana na bisayo manginda mwana mama obeti otali pakeza seri wana na ngana abungu ngana za dance animation dance animateur mona accompli désormais Musamarine alingano travail na biso tolinga bongo so comprendre wa seri wana lolenge ya bana basi mudi panda mutwena sia laissez lui benu boloke ba mama sia tindika ekota ba seri wana na sawana na sécurité na lungi wana na ye na guidon na ouverture album OK guidon voilà guidon so comprendre tu na tunien ba vous na ba Arnaud na ba dan tempo ba masa na biso ba tout jeune ba o donc ba raïs équipe ya complet équipe on est rapide ki to ba mbila donc to mais lo ni sali ke Musamarine actualité lelo Musamarine na ya Nuance musique est un peu différent aussi le temps que oboka ki na ba disque déjà na on a biso za likamba couronne ba mo capitaine Fabrice ba ibi makambo eza couronne ogo sa no leader mais wana couronne ti je comprends Villa Nova sco père ana couronne lokolo ya papa na biso le roi de la forêt le lokolo koko je comprends so tali mona teke no papa bimisibani bele so na ba go bazo ignorer ba pembeni ba iba miyebi ba ya oui Patrick Beckham na emisio équipe ba matera zibele ba vibrator ba nani on comprend alors pourquoi choix wana kaka tango quitter Nuance musique apporter choix na Villa Nova bon na vandaki pe na taka orchestre wana etikisanga musique ya na la meshama be aya na komi po bula na nga na ba moto na nga na biso vérité nga na biso c'est que kuno bimena makambu te na bakanda mabe na tika musique yo na Nuance musique na osa musala inaperçu bana na banda ba ebinga te 6 ans mobimba mais na bagara ka trou je comprends mais yo ndo salaire ou vivre bien pour nga salaire na zongo na Villa Nova. Ah bon? Na beti na monda te ke patron abisata mukanda mo apembe bakotisa ta 10 francs boye. Ne na komo zali na Villa Nova pe no boye ba enveloppe otala na enveloppe bakoma kombo no mpanzi boye ofongola boye dollar pe no zotanga ne lengi na nzoto. Kabire monani palais provision koti iko nango ba Mercedes koti pour mon Villa Nova orchestre au sagana ngoti en tout cas papa Mwelo Kyrios des Arati de trop papa soin alors ba mama ba lelo ke kati mokili yango lelo kangi masolo yango wana tout na tuti bango boye bafle ningani mais on dirait makambute mais on dirait cri wana exactement vraiment nini boya nyongo wana comment oboa Cameroun insana mutu wana c'est ça bongo biso to abongo tant na à part wana na bwaki ba nyongo c'est pas na bwaka na nyongo po bato na ba palais bango balinga mingi na sisi la bango oui ba mama ba chérie na tuni nini boya nyongo station boya nyongo
nini eboya nyongo boutique eboya nyongo basa butu baboya nyongo nzambe o tika biso tobinisa bango na ngolo nkena bato bakanga partout ngolo kena pena bato bakanga wana kitambo biso toyaka pe toye pena ngolo kena plaisir na badanse nango biso toyaka bongo toyaka bongo ngolo kena nakangi mboka nasoka mpa nyongo tofandi so natunika nini eboya nyongo omona na bapalin na bapartout bazozongisa deja bavillageois na bavillageois so comprendre natiki bango te balobi ye na nyongo na ye wana kokatana asa na animateur te afantiri basutuka boye bana tiela bango fanfare ekoti na kati ya musique fanfare ye surtout place bayo comprendre ke jo aza mystique soka pati omona bakare matanga parfois ezala na kimbangeste mais na fanfare na kati ya générique wana siko eza siko deuxième version natali bato funa immortaliser edingwe funa benga edingwe moto na ngenge funa benga lelo na benga bafe na biso bafe vekia mwangana nalamusa bango hey lokola na bwakaka na siffle pardon na longola nano longola mpona kohonore bavillageois bango balingaka bamona nga pena bien na tiano rai des fois te mpona betela papa mole fanfare eloko bayambela yango bakonzi hey lokola na bwakaka na siffle mpona baroulage siffle mpona baalbitre me fanfare ekota na mindule fanfare babetaka na matanga babetaka na beglise fanfare bayambelaka ngo mokonzi oya papa soin enga nzambe nakobwaka na fanfare fararara edingwe moto na ngenge ye paganya na fanfare fararara madidi bangwe mokonzi ya fanfare fararararara kidunduku ezongi na nabisa yo bato bakamwe bakompana te non jo apena animateur asulu batali na te babiloko na sala kala natiki bango tante mingi na obwaka tosati déjà pinchos wana ngo na bakanda wana bango balinganga na bwaka ba villageois vanda na muke musamane to comprendre ya kando za ngo wana cette morceau ya fanfare je crois qu'il a fait plaisir à celui qu'on appelle Igemande, mon pote, Moutnanga, il y a bien, il y a Tongo, il y a Pokwa, il y a Nyonso, place aux Ali. Donc, mon manager privé, Igemande, merci infiniment à celui qu'on appelle Madame Merveille Kunzonza, et sans oublier à notre petit 4K Sublime Kunzonza et Jaibete Mundengi. Nous sommes marino. Mais tout le monde déjà qui est cri na yo, ndigezo pesa makambu. D'inspiration na yo. Et où t'as kawapi? Bon, nga inspiration nga euta na travail nga mingi travail na fanda mingi na bazamba vraiment so moninga na bimi boye na yende kuna sande utourner na mission na sala ba puis na zonga zamba les places d'inspiration donc maka jo musuto sala pe mission na zamba oui faut ça l'émission na police na yo wana place na bandeke balilaka d'ailleurs mingi bandeke tant ndeke azolila bason wana ezokuta yango moni misa balobo kwa mama yaki lisusu wana na honorer lisusu mama teri alino esika zali mo respect mama na biso mama biso mère double balobi faut kozala na motema loka ba mama teri alino papa koke musala yaza calme lobo kwa mama Voyons mon nagi na cri oyo. Lobo kwa mama. Tango mama lambaka. Abulaka makambo ebele. Maestro na ngai. Tango mama teri alambaka. Abula makambo ebele. Mama teri alambaka. Abulaka makambo ebele. Maestro na ngai. Papa ya bana na ngai. Papa na Jesse na Brian papa mapasa o ata oke na Amerika o oke na Europe ozongo se yani okende na Afrique suka suko gozonga wa
papa soin yoko zonge langa zonga yoko zonge ya musamuna donc zoka papa mama tango alambaka abula makambo ibili esaka te ba kisi to ba sakala aneti ba bisu balobaka maluba na etango azoluba olamba oluka njungu mobali na nga ata okia pisuka nango sa nini ozongela ngai tala ba message animateur azopesa bongo animateur zo ma message na kata animation message ça va donc message mais c'est le francophonie ngai betos no lisolo de sa francophonie ezali no ndengi to musamba animateur bobungi rumba bokimi mission de service na mamikili bokenda misala biso totikali na kini tobwaki na ba francophonie toape bando toningisi mokili ake ya public ya lendeni tango simbera micro na maestro le même jour na zwa Mercedes oyo ah bon avant balance ya francophonie na monaka ngo lokola ke ezaki francophonie na ngai oui mo docteur Steve ayebi makambo oyo mo capitaine ayebi makambo oyo mo capitaine Fabrice omati podium mona maître Gims mama na podium loka na donc oyo ezala na ba pays mususu ya mindeli oui so président Fachi Beton ayeli biso yango na Congo avandi pe président Fachi Beton avandi potala pe bora nyongo nini eboya nyongo francophonie eboya nyongo nini eboya nyongo Fachi Beton ambo na bisayo eyinda na francophonie wana esala ko ndengi tango obwa ka public ezongisa mais bwa vie yango wana ti o papa biso aloba mingi bwa vie donc na biso akeye kana wana en tout cas na livre ya francophonie donc na soki lelo livre tous les caricatures ya francophonie yozana kuta musamu na za wana ba animateur botika bosalela biso o abeti te na francophonie na onte vana nono kanga mbanga bozela 9e édition wana ndezaki 9e édition bazela 10e mais oya pesu awate ata parte okende bakobenga biso pe tokende pe tolandi yango kuna po tozada na histoire wana baya bokimi mission de service na mikili biso totikali na kini tosala musala me bozondima biso te baanimateur ni oyo lelo nyongo ebima na kini tous les animateurs bakima na mikili wana sur ces akini so comprendre jamais animation uta mikili et coloniser Kinshasa et utaka Kinshasa mati mikili binisi kuna et pesi ba trophée donc il faut qu'on se le dise tango Afrique Award confirmé Villanova pour dire qu'il y a un album na bino na cri na yo na katu wane mutu eza wana balobi ogome obetate so Afrima wana tozwa yango na boxe to na karateka tozwa yango na miziki bisa yo poto eza teke no soki poto komi bamona ba immeuble okomi bamoko soki okufa te oke eloko te ozonga mpana onyoko mino fozwa kanda papa mbuka na biso mpe na mbongo oyebike mbuka na biso mpe na mbongo na matida ya baavion na Villanova mais na bokeso na mususu wana na kemba na banzela balufu na bakata bakenda baningi na Luanda na lufu na Ngola oui na nzela lufu za na avion te tokomi na lufu après lufu mbisi musu eye kuna tosani totamboli mais lelo oyo na matinée abwe na mati 6 avions na Villanova na umeli te 6 avions na biso tala na komi tina Addis Abeba ne chopi oui na Addis Abeba na komiti wana ngai ko na moni pe avion Amérique yango avion ya France aéroport international ngamo na nuki pe na bi ngana matadi ya mikili on a komi déjà na mboka ba Michael Jackson nyakate Ethiopie na yo ozopesa ba conseil ya kepoto eza suka mokili te na soto moni musamari na mati poto seki ya kozonga na biso na Kinshasa na jelo ka bo siko na ko tika ngo rien bele bakima bakenda kuna mamona le iloko eza esuti ex patron na yo pe sukuna na Alliance Musique ba misena so bakima ayo monteke azongi ye moko
conseil ni go pesa so Rolando Siko. Ah, recruter ka mususu. Recruter ka mususu. Recruter ka baya ba forcer ko biso to kemba na biso na orchestre wana. Nous na biso le côté ta orchestre on na biso makambu yango. Parce qu'on comprend. Lelo na yebani mokili. Et ça la konde ni tongo osimi miko koto na Villa Nova koto chomi na ngwe. C'est bon, ndeka likolo. Suka na animateur. Stade Mayor azawa na masa na ngai. Rodal azawa na Saint-Seben na Talibou vaccin du maître. Donc on m'a fait que donc on a battu d'ambiance. Ba bi te puis azawa na Jean-Pierre Yemogo ya Musamu na soba yi akangi masulu. Je comprends. Pour deux fois te zawana. On comprend. Ngana yebaka te nzoki ezalaka bongo wana pena dans le kitu. Ngana yebaka te nzoki ezalaka bongo. Donc baretango bamere balambaka babulaka makambo ebele maestro na ngai papa ya bana na ngai ata yo te na Amerika o oke na Europe ozonga na kine okende na bela suka suko gozonga wa maestro gozongelanga zonga yo gozonge wana ya Musamu no mona ke titi na bambi tona ofanda badada na fandi libela na vansu na ngwendi. Donc on comprend que vous êtes vraiment musicien complet. Oh dans ces alliés d'inspiration na Yesu na ningana na tiki bango te je comprends na mikolo bana ningana dans soir les abou ningana siku tala animateur na ekalate mais na ba crier bili ezomona déjà on comprend biso to akabungu eza to animateur yo fandi animateur tango zo leki émission bien ozo yemba animation eza ko ka susciter ouais mutu fa sepelaka tout bana bila no bande boyanda biso siko animateur eza te ka so bwaka batu na banda bafanda ki baomela masanga ba lobelo kote wana yiba ke ekota batu te ambiance na yo animateur soko zo bwaka faut mutu ata bana ko mela fa ça les tensions atala iloko nini elingele elekana. Mais lorsque tu annonces que tu yamba yo tu okay batu musu ba poser ba question sur Facebook na Instagram botu na biso na Musamuna pourquoi ba animateur bazalaka stable te na oyo ba animateur mais abalate abota te na palette na hotel ba flat vena sobi kintona balati toke musika te. Bon yo le bi animateur ba bala salut à mon vieux big et puis maman Nathalie quel est spécial à vous abalati oui Musamari no pe marié on a pe marié te mais na mwasi na pali na nga madame ana pali na nga ni abuna tiki kuna na bi suna ki na soir damazi zali ba lifantu bazawana donc Musamari père des enfants naza responsable nde nazabu ko mama tango atalaka yo ndingo sala ba spectacle wana surtout na cycliste na wana alobaka nini na soir pe bilo na eti mo pe na koti pe kola na ye mama olia pe mbongo kola pe kota Musafarino ba fe na so ba Paul Kasembele ba yi makambo oyo ba on invite antoto ba yi makambo oyo ba maître babi ba yi makambo oyo non senga ngo olia ka mbongo ya misiki oyo natikala na ba kola po mokili emona c'est que supporter nyonso elekana kiyu ekoti ozongi pe mera zipe bilamba bani ko la bango pe la fe langa bakola nanga na elo wali boso na la fe bakola la va gango ata na kar nanga boye ko zanga te na kata karo no munu mapi bana misi pe kula na zanga ngota ezali alors babokilo to bamuna beau fils na bango basepeli bamoni makambo yango mutayaka nene eloko te na orchestre mo boye lelo akoma pe opesa po ner nakotala bango na message par rapport ya bato baboya ba musicien babala bana bango nde batetaka musicien ba voyou ba musicien bazalaka vraiment bato moko sérieux te oyebisa bango nini baolanda siko
en fait que na oyebisa bato ebele balobaka bongo barésonaka bongo te nakoyebi biso nzembo molanda nzembo moko po ezali mbeli mama Terry Oui, anniversaire, oui. Histoire d'amour kombo ya nzembo wana eza na Gom bato baolanda biso histoire d'amour. Mais presque tout le monde a subi ça qui peut malobawana parce que bayebisaki madame Terry qui a yo zoba la musicien. Je me rappelle encore na mbilo ata mwa moke na nanga animateur mais na ndenge pe mwa mélancolique na yebisa pe bato pe ezala nango. Oui. Je me rappelle encore na yebandela lovo yo ba conseil ya mabe bele bele po ya boyanga ye baloba o Terry boye kele ute olinga musikana ampise ya likando mwana oni matete sirema milingi ebele na moto lelo tosuki wapi yango yanga na ye mama mapasa bato lelo bato balobaka te bamusicien baza bato ngo milinga nini eleka bango na mitu bamusicien bavoyu mais lelo mama Terry aza honneur babala esa bakakola so comprendre bapesa nyonso eloko mo ezanga nango et puis pe lisusu lelo po eza koma résident asombani palin na kata ya Belgique côté madame Terry vanda nayebisa yo musicien asombi na poto so comprendre est-ce que moto abongo amelane ye mpe bamakaya te amelane mpe banino te asala ne mpe asala ne loyenge te po esi na biso akota abwati pa pamba te aza responsable. C'est parmi les musiciens rares. Parmi les musiciens. Je comprends. Et ça, la musique, ils ont été qui voient, où ils ont la kala. Musique, ils les ont pas responsable. Il faut tant il faut en bagage. Bino Samarino, Moussamarino, Boyas, na palin, Nomi na palin, donc il y a une question na Kereb, papa Kereb. Oui. Azongi. Donc na la libanda pa pamba, tu sais na la libanda c'est la musique. Je comprends. Neto kutanga boye dans musique. Est-ce que yo peut travailler na ba parolier? Bon, ngana na travailler na ba parolier te mais na yo kaka ndi trop. Na ko so ba cri na ngami na so na pa bana mikie. Ba inspiration ba yango na lo bangani ya boye ndao neti baningana. So na mkimo na to bwaka na niwa bwaka o na to ba. Nzoto ningana. Wani mutu ye ningana ngai te. Tango nazana bomoi. Sepelisa nzoto yoyo mobimba aso mampani tangu nana bomoyi ona bisa nzemu nini na kweza ningana wana pesa na kati ya Goma yango eza biloko oyo déjà dezoya so mampani mutu mwa akelo bakena ningana na nabwaka ngo déjà pas déplique. OK. Eza ba nyongo kuna ki yango boboko na kati ya nyongo na biso couronne ya likamba couronne. Pourquoi même créer aux agues n'ont pas yango cartonné et ça c'est que likamba lumière so comprendre woza no leader mais wana oza bomba ma molili o monati so papa mwelo amuna musika mais ça peut na bakino mususu oyo tant yo longo e ba animateur batikale kuna nyas miti batinda nango kaka mais so bwaki yango ba bisuka keno eza yote ya yote eza yote neti ba bolos to sala bolos na masa na ndi hamburger animateur doit tout ça pas déplique. Je comprends. Tout ça la bolos bango ba boule soki bango ba boa kité bango ba le côté ba ça le côté ba boa kati ba ke so ba animateur mususu ba boa ke loko na biso ekinda eloko no eza ya yo ngana boya ni loko na ngana na onction na ba nzambi na ani na sambili la. Alors quand on a créé na Villa Nova papa so muto azwaka tiengo apesa mo mélodie to papa so ya diriginga. Yo nga banda bo nyorenga mabina makamba ba studio na ba orchestre wana tina olo babu. Ya koka ko bwaka na studio ta ko ka bwaka te lelo bango watu babwaka linga nyongo. Lelo bango watu babwaka linga fanfare. Lelo bango babwaka linga ba loboko mama. Lelo bango babwaka la ba ningana. Yango mimi petit na podium francophonie. Ne bisayo francophonie mais c'est les francophonie ngai. Je comprends. Les jours à francophonie na ju Mercedes
likolo nango lisusu bakotalanga na barevi donc Fachi Berto esika azali papa abiso père de la nation afandi mpe na ndako boye bataka batalanga na TV5 mondial na mondialiste vraiment na cadre animation donc ouais napesi mbote na nga mingi funa sa pe na bato na nga ya bino za ba Paul Kasimbele ba papi mwana lume ba na ofida wana na ba docteur Steve Djembe ba fameux Fabrice le capitaine donc ba tunanga ba soutenir nga trop na boulot na matini na sala bomba ngo balinga te na sanga carburant ba mère na biso honorable Jonathan Balusokia wa wata wana mama biso régime donc tosana donc na ba mwa batu nanga mo belé mère nanga Régine Kingunza député national ya ABG ba mère nanga basunga ngai trop donc baza mo belé ba Sampengombe ba Flori d'Astré basé belé héros donc bato belé baza wana en tout cas moi o bazangi toli la rati basilikate neti ba on évite en tout na bosa na gete wana fe na ngai donc mingi alinga zo ngai Musamuna plus 243 81 37 81 423 wana 81 37 81 243 P et ça plus 243 81 37 oui 81 423 wana batutu bazunga en tout cas na nina bosa na go général John Chibangu donc benda motu wana papa donc il n'a pas su mon colonel Patrick Ekingu na circulation bango ne ba simi makambo nzela donc il deux fois papa esika bosali na biki na parler na ministre déjà ba sepela ba mama ba chérie na tunini nye boya nyongo wana na ba parler ba sepeli na zolela yango ndine boya nyongo Junior Bongongo tout puissant ye boya nyongo tetenda ya boya nyongo nzambe ya Musamuna yoka biloko na bolo kema nga bolo kema nakanga bango déjà kala ba na espace te na buma bango mabe. Voilà mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec l'artiste, l'animateur du Villanova, Musamuna, l'homme de Boreboya Nyongo. Quant à moi, je tiens à remercier celui qu'on appelle la sublime Blessing Pongué, sans oublier à l'honorable Jacques Mboubi, PDG Paul Boutou, clin spécial à toi. Merci infiniment à celui qu'on appelle petit nanga ya base ya palais donc il na boutique était Flori d'Astré maestro petit nanga ba na état bango batika nga petit vraiment donc état mobimba état major bana kitambo bana bandal station mia campagne mingi mabele mame station ma campagne na go bwaka na fanfare fararara on a partout donc partout ba beti fanfare Anise Petre station ma campagne na fafa far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 a fanfare beta mina munoko animateur azo beta fanfare na munoko yo ko na style na ndenge prince d'Angola ko tsaka rumba na animation yo na fanfare na animation ozuka pe farararararararara farararararara donc batu bazo sipila donc animateur a une fanfare na animation na ambiance à Congo maestro Fabukazo ouais Curious des Arati papa Moelon ba bon séjour place aux Ali mbila na oyeyo ya Musamuna nazo bundaka na kin ndenge kinda kaka en tout cas merci papa na ozo sala la mwana na yo tala lelo yo mutama kolo lelo akomi na bakare ya lokumwa donc nzamba bakiselo ebele wana fukuya musala bitumbe salaki awa uto ya yo kenda nango bafasi ya makolo Fabro maestro yo kenda nango
yango oyo namona nzela songa mpwana botika ngai na bwaka bang 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 botika ngai na yemba nakangami o nakotika yete Fabro maestro papa nakangami o nakotika ndo na leli wana na so immortaliser na ba mari misamu donc ozomona ke nga musamu trop des inspiration donc eleki nga musamu na boka na lingala na boka muriwa lomokolo na yanange wana Shakira ki wa na buma bangwa na buma mboko yo na mabe na makama animation. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec l'artiste, musicien, animateur, évolué au sein du groupe Villanova, au nom de Moussa Marina, l'homme de Boreboya Nyongo, Botumo Ndenge, Otiko Palola, na Katia Plateau, découvrir mes capacités. Et quant à moi, je tiens à remercier votre Nios Oba Ndarabiso et puis encourager Arabiso, motiver Kapé Biso, les sous comme mon ami personnel, le manager puissant Igemande. Donc, l'aide spéciale à toi partout. Là où tu es, tu le sais, Koto Zolanda Biso. Merci infiniment à celui qu'on appelle la sublime Blessing Ponge et à Jaibet Mundengi, Maman Nestimbo Mikado, merci à vous. Sans oublier à Madame Merveille Kunzonza et notre petit 4K, Blessing Kunzonza et à caméraman chasseur du mange, notre réalisateur principal est Cardi Kunzonza. Et merci infiniment à la grande famille Dibata. Là, je vois Nola Dibata, Christelle Dibata et Maître Kratos Dibata. Et merci à mon vieux Joachim. Merci aussi à Carmen Bongela et à celui qu'on appelle le président du groupe Vi Nyonso Yangoyo, mon président, artiste Gola. Merci infiniment à vous. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Quant à moi, je vous invite de s'abonner massivement à notre chaîne YouTube Cardi Officiel Télévision. Abonnez-vous massivement pour ne pas louper le programme Mususu Eyokoya Nasima. Ciao.